Eh, yo, azalaka muninga na yote ya. Oyebi yango ti. Papi Gen, tolbe la vie, tolbe makama monde ya mokili. Normal. Nada ba camarade te, nada muninga na yote, tolbe la vie chez Papi Gen TV. Bonjour. Ndeko moninga boye, yo pe benda kiti, vanda to solola. S'il vous plaît. S'il te plaît, ezali pona bien na yo. Oyo ezali Kanga Daddy. Bato baza ko benga biso, vraiment tozo ba retour. Merci na bapel na bino parce que na moni penza que communauté na chose qui malade. Et senga qui vraiment Kanga Daddy ya. Pourquoi Kanga Daddy tozo ba chaque fois wa tuna Willisionga ya yebi pourquoi Kanga Daddy. Voilà, merci Nabino Nyoso Bandeko Boza Kobenga Biso, Toza na déplacement, so moni biso boye, donc on a déplacement. Toza na Bruxelles, awa Toza na Bruxelles. Donc loko la Kanga Daddy to tambola ranango. Ngai ndeko na bino Papi Gen na raisonnaki po na bino. Na lobité. To lobe la vie za la ranango. On les a branché mususu. To lobe la vie, il y a une mission pe zalaka. Les arabes branches me soucient au moins depuis au moins le logo est appelé mais oh ezali Kanga Daddy. Batu baza ko définir on a bandenge tout. Pesango kombo au moins que betu par rapport à ba ou différence eza makasi. Au moins ba surtout qui ba comprendre te Kanga Daddy. Yango na ndé. Merci encore na batu oyo. Zako zoa vraiment moi ba solution par rapport à l'émission oyo. Nazako loba chaque fois na bandeko. Makambo ekomela yo. Omoni mutu wana oya sala yo mabe. Omoni makambo wana mabe ekomela yo. Soko lingi vraiment communauté, soko lingi bandeko na yo. Parce que musuta musu makambo pe komela ka ye azwa temps ya ko partager on a mututé. Tem su pas na batuti. Mais Kanga Daddy eye yako partager mon abiso pour songa batu misusu parce que na communauté on a ebisi bino makambu eza ko continuer ebile. Là je fais un petit coucou et pas un mutu na ngai Jano de Bols, Jano Dibols. Voilà, Jano Dibols. Vous comprendre. Moi na malamu libota, moi na malamu famille. Jano Dibols. Na question bote parce que na Kanga Daddy en sautali bien eza penza conception mongo ya to dédicace pena batu pena te mais ba oya biso net ba Washington ako zanga te net ba Emile Bamba de Zurich ako zanga te net ba Didier yi ba ko zanga te ba Jiringo na Canada ba ko zanga te wa pena ba pena base la base da biso ba ali bozana bino ba ipedi ko ka o Beric Chino ka ba pino sa go wana ba mais to za penza te wana pona to dédicace ba depuis no boyebi ki ngai dédicace bato ngana dédicace zaka bato ngana yebi pena eza pena bato na ngai yakati. Voilà, alors na Kanga Daddy ya lelo tozolobela réaction ya bandeko na biso par rapport il y a deux émissions précédentes toto sala awa mikolo yo kaka émission toto lobela sur autre lobela qui sur moi si na poto mbala moko a changer boule mobile a commis mokolo. Tozui réaction ndeko moko na États-Unis. Na kotia la bino yango comme ça to fufuto ki na longa boy. Kotia bino boyo ka réaction ndeko na États-Unis par rapport il y a kobengisa mwasi na poto. Dans l'autre lobela sur makambo yo il y a autre lobela ki sur kobengisa mwasi ndeko bengisa ki mwasi na poto le loza kolela parce que mwasi mo benga ye mokolo. Na Kinshasa mwasi ya moneki mukolo wana te, mwasi akomi na poto, ndeko akomi mukolo. Nani à qui la faute? Voilà. Alors, tokomeka ko solola yango à travers cette émission toujours. Et puis tolobela aussi, est-ce que kobengisa maman Bokilo eza mabe? Bah tu me souviens comprendre, vous tenir sur rigueur, c'est pas tout le monde
aza na kati aza ko se retrouver na kangada Dieu batama lamb basé belé ndé no belo kana di ba Jano di Bols batama lamb bali mais en tout cas nazo yebisa yo majorité ya batu baza bato yo il faut kangada Dieu kanga bango alors naza ko senga na bandeko nyoso bozo na biso soki moni émission na biso ya le temps je nazo luka voice oyo soki moni émission na biso ya kangada Di n'hésitez pas de partager aussi aux autres notre appelle moko la tout à l'heure notre appelle moko ndeko moko bengi biso quelque part na ozela pesa ngai autorisation to ko beta lisolo yango asombelaki mwasi na ye voiture occasion abengaki camarade na ye boyokango ba frère en Christ ba yemba église moko abengaki camarade na ye po aya ko lokola ye aza routier asala mingi na butu tout abengaki camarade na bino lokola nga na zaza bina mingi te obanda ko ya obanda sungaka madame nanga na conduite alaksaki moi muke alaksaki moi ba point essentiel mais ndeko mobali okomi ko bisa maka ndeko mobali okomi bisa mwasi na ye na yebisi yo eza ko beba na olobango mais na ozela ya pesa ngo autorisation ndeko mobali obanda ko laksa mwana mwasi moko voiture na mboka mo X la France aba camarade na ye camarade oza master ya camarade na ye plutôt na bineni boli bisama pardon oza master mobali na ye voilà ye mobali mutazwa ki yo po obando laksa mwasi na ye kokumba wala dossier awa vraiment mondo yebisa yeke non omoni accélérateur oyo ezaka neska o matelinga likolo toza nango déjà to nango tout to l'autorisation parce que toko tanga na ba kombo yo faut tanga na kombo parce que oza mutu mabe ya on naza ko insister bandeko na ngai tala mutu nini oyo okomema na ndako tala mutu nini oyo okokomisa ye friend camarade na yo le monde est très rusé batu mabe baleki ba obi mo bo moi ça m'étonne parce que makamu susu oh batu basala nga sala ngota na comprendre te c'est-à-dire pourquoi ça lolenge il faut s'appeler lolenge te pourquoi ça lolenge te pourquoi ça masolo ezali ebele oyo tozwi déjà donc yango moni le temps na lukaka déjà boye pour na otela bino voice liboso on a lobi ato lobela sur ndeko na biso mobali oya a réagir par rapport à émission to sala ki ya kangada Dieu to sala ki ndeko oya ndeko bala mwasi na Kinshasa mwasi on ki camarade ya ba cousine na ye donc ye a longoli na Kinshasa ye na ye awa tango akomi awa mwasi na Kinshasa zaki pena donc sentir que azo sukule na makolo na banini mais mwasi lera yo koma awa na mikili mwasi maman yo bimisa bina ke no te yo ngozawa na mukolo mukolo donc mukolo wana na Afrique et mon na raté ki mukolo au mona na awa na poto wana ya liboso to kolobela ya mibale to so lobela sikoyo sur kobengisa mama Bokilo na poto est-ce que eza malamu to eza mabe parce que ndeko na biso moko akutani pe na ba makambo ebele yekuta beti lisolo alobi mama Bokilo aya na ndaku akoma même kubwaka basoyi na kata ndaku ayebisa bino mama Bokilo nyo soute parce que voilà donc voilà mama Bokilo aya na ndaku asali pena tout libala mwana na ye kufa soki mwana za koswana na mobali na ye mama Bokilo alobaka eloko te avandi pena calme donc azo sepela na ba makambo wana yango wana baki non il faut to meka ko lobela sur yango po makambo ko loba eza moi ebele pose la pardon nazo luka voice ya ndeko na biso ya États-Unis o ya bengaki biso nazo luka voice na ye pose na zongo awa vraiment bo zoma patience muke kaka muke pona to kende parce que faut to kenda boye voilà ye ndeko na biso ye
Voilà. Tobandi na nuna voice ya liboso oyo ndeko na biso akenda kobala mwasi na Kinshasa. Tango oyo ye akomi na Kinshasa. Alingi mwasi na Kinshasa akende makamne mususu ekomi makamba bolingo kuna alingi mwasi kuna Kinshasa. Ti yoko makino bon sikoyo ye moko asali makam, c'est-à-dire na moins de 2 ans nde ayako bengisa mwana mwasi wana awa. Mwasi wana yaki awa makambo asali ye komi ke na aza mukolo zo ale mwasi azalaki na copain na ye na Kinshasa. Donc ti ovandi pena bo tindala chozo tindala batu nyos tout est toloba. Mais o li solo salami. C'est-à-dire elle a dit que ti ozana mikili ti otindala ti utwana pe kuna kini wana. Choza na kini. Mo yango mama ezora ba combien de minutes. Mo bo etam so ke wenza ki akoti pena akoti na ndako wana kuna sisi makamne pe pepe la ye yo pe chéri ou chéri na ngai. Alors ndeko na biso moko asala ki intervention oyo makambo pe komela ki boyoka pona ye alobini toleka. Bonsoir, ndeko nanga Papi Gen. Émission là yo eza tellement kitoko kanga dadi. Émission zo funga la biso ba mikiliste. Miss eza vraiment éveil ya makasi na benga wonini Papi Gen. Patriotique. Omoni nalanda ka mingi surtout ba émission salaka moko na proverbe 30-30. Waza kuna na Manchester. Vraiment, on a aux États-Unis. Vraiment, dans la ligne, émission solide dernièrement pour la Kangadadi, la mi lobby à Papi Gen, Nazana Kawana, Boule Papi Gen, Ngadi Nazabwe, Nazana 57 ans. Yokalika. Nana 57 ans, Siko Nazana, Bamomina Banakini Kuna. Awape na États-Unis na bota bana na sana 5 bana na bengisa pe momi na kala to kabwana depuis ba 2005 voilà to kabwana mais sikoyo ndengana kenda ka bakini mona kena na beti na beti 6 mois na beti 5 mois mais koto fona kende susu kala mingi te Papi Gen nazana bamomi mais na mamomi nazana bango mais ako imaginer âge na pesio sikoyo taleka d'âge petit moko aza kuna oyo na konte yende mpenza na tia ye base baza 3 moko mpe na botane mwana na Kinshasa mais sikoyo oyo namoni ke nabala ye aza petite moko aza na 20 ans. Aza na 20 ans. Yende petite wana Papi Gen azo mérité nabala ye pourquoi? Asenga ngai mbongo te. Asenga mbongo te. 57 ans, fabala mwana 20 ans. Alobi alinginga vraiment na motema moko pona bolingo. Alobi asambelaka ngai pe na sambelaka. Yango nazobongisa na kende kobala ye. Mais soki na bali ye condition na yebisaka bango nyonso nga bamomi nyonso ya ki moko te ya koya mikili po mikili bebisaka bamomi soki olingi oya mikili famille na bino basipote nyonso nga na kobimisa ata $1 na ngai te yango nazokende kobala petite wana na kini mais ndenge na kobale na kini nakozela ye mpe ndako ya kofutela te po soki ozwi ndako kofutela Papi Gen oyebi kaka bayaki babando kende kuna na kotika ye avwana na famille na ye ngana ko banda ko contribuer kuna na famille na ye bana pe kaka na kuna Kinshasa na isona ke 7 mois 8 mois inane to sa uvana ka kuna Kinshasa kasi poto uyo ngana ko na komema ye pona ko longola ye solo ya poto na komema ye na Dubai na komema ye na Turquie tokotambola bapoto wana malebele mais chaque fois tokozonga passeport na ye mpe yekozala kaka na maboko na ngai nde na kosimba passeport wana po soki natikeli yango de peur ke
abeta tu na ndenge ya bato mosusu wana conseil mpe napesi na bandeko na ngai nyonso oyo bamoni ke ye ifo kaka azala na mwasi na kini bandeko na nga pardon napesi bino conseil okoki kozala na mwasi na afrike na kini to wapi to na braza mais komema ye na poto te epuis lisusu problème mosusu soki oza na mwasi na Kinshasa to na Brazzaville yo otiki ye na Kinshasa kotikaka ta molai te oyo oke obeti 2 mois obeti 1 mois te wana mpe malamu te ata kotiki na famille na ye vraiment affection est important même na bana kotika kuna soki kobanda kokende minimum soki ezali moke nga na tie lokola 6 mois mais kozala malamu okisalaka ba 8 mois ba 8 mois na Kinshasa 9 mois na Kinshasa wana kozala malamu to na Brazzaville wana ozali poto ezala kwa lesika ya koluka kaka mbongo oye poto oluki mbongo kuna pia na bakondisio ya Kinshasa mwasi azala malamu wana mwasi akotosa yo ye osali batama mo batana yo osala 3 mois 4 mois 8 mois na Kinshasa boza bie bakondisio ya malamu na kanisa mwasi wana Papi Gen lokuvanda bien pona bandeko nanga mingi bazo kosala berere poto ezali pona bato ya poto Kinshasa eza pona bato ya Kinshasa soki omoni kozala mwasi na Kinshasa komema ye awa na poto te poto ebebisaka basi pamba te pouvoir mingi bapesa na basi yango nasengi bino bandeko nanga pardon ozwa mayele bao ezokomela bandeko mosusu bolinga te kotinga okomela biso na poto tozwa mayele. Merci. Même na Bible balobi. Voilà. Donc pour Ndeko, il y a lobby makambe komela qui je crois que eza voice neza momulai abi makambe komela kaye il y a décidé que akoki jamais comme moi si les sous na poto parce que moi si vous soyez na poto ne sali que tant il y a kana moi si on a poto moi si na yo bazani kuna na o bakabo aux États-Unis tant wana moi si wana na poto ba bote bana ndengo ki wana boti wana mais moi si wana le bandi ko sala e ba aventure en tout cas ndeko ozwa décision habité tete na ozo api kozwa moi si na Afrique mais jamais de la vie na monsieur moi si na miki donc moi si wana soka a besoin poto pona longola ça dit na pesa ye sentiment na longolé babani nyongwa misu il faut na memaye na Turquie ou na memaye na Dubaï mais kengai na kamata mwasi wana na memaye na poto et puis tant memene wana passeport na ye bandozala na maboko na ndeko pona ya lobi ke non il faut zolenda ko foot ndako foot la route parce que ndako foot la ba copain na ye ba ko banda ko ya wana ayebit akosita abi fo vanda epa na bango yotinda mbongo kuna parce que mongole ko yinda parce que soka za epa na ye moko alors c'est sentir naza yemu yoza na mikili écart ya bengonini soki 9 heures du temps soki net aux États-Unis doublé parce que so akoti mutu likambo ça la combien de minutes donc tio yaka donc makambu to si là qui déjà donc et puis voilà donc pour le sujet oyo bandeko nanga eza mabete ko bengisa mwasi mais il faut za la mwasi oyo nzambe aponela yo ko bengisa mwasi na poto eza mabete mais faut za la mwasi oyo nzambe aponela yo pourquoi parce que omoni awa na mikili awa basi baza lokola ba chef c'est-à-dire moi si soit comme na poto à comprendre que awe basikoyo na ba droit na ye po za na ba droit na Afrique basi en Afrique ba ebité mais moi si za awa ebike on a droit aussi mais na nzoto te on a droit betete comme meka kututi comme mekate yo za violent ozana moi si on a Kinshasa par exemple au betara moi si no vimbise penalisu on buta beta moi si ozo bunda na moninga na mobali soko epoto conseil gratuit comme moi si wanati parce que soko ye na ye lokola yo mesana ko beta e bankuba
mukolo kobeta mwasi wana nkuba nazoyebisa yo eza mukolo oyo vi na yo ekobeba loba mwasi wana parce que ata yo bengi te bitumbela ba voisin baza koyoka tango voisin ayoki voisin mbango abengeli mbila mwasi tango so mwasi kuta mbila te bino mbali nga utana Kinshasa voisin abengeli mbila vi na yo ebebi vi na yo ebebi yango moni awa na mikili ozalaki dernier de noko beta ka ba momi ya kosakana te mwasi kuta kosakana na yo te mais awa buka mpeka tala vi na yo sino te obebisi makambo tu makambo tu ebebi. Alors yona lobi awa so lingo bengisa mwasi na poto eza mabete ebele ba bengisa na poto bavanda peti lelo bavanda na bango bavanda penati lelo bavanda mais ebele oyo babengisa pe na poto na ebisi yo mawato po na bala mwasi na poto te mwasi ya poto basi ya poto mais mwasi ya no bala na Kinshasa so ya kompe mwasi ya poto po basi ya poto bazaki ndeni toto bako mwasi ya poto basi ya kasi basi ya kompe Afrique bango na kasi londo bako basi ya poto te bazaki na basi Afrique. Donc makambo nyonso oyo accusé la kabasi ya poto awa pe so mwasi wana ye mbala moko so akomi awa direct akomi mwasi ya poto parce que on ba camarade na poto asala wenze na poto aliaka na poto asala makambo tu na poto amoka masolo ya poto amolota bandoto ya poto. Donc tana mutu na yoke mwasi wana lokola akomi mwasi ya poto soka zaki mwasi na yote soka zaki força ki bolingo soka zaki osomba ki bolingo na la kombo na yo ezali nkombo andi na kuzoka. Donc bandeko na ngai ba oyo baza encore na basi na Afrique surtout na mboka na biso na ba Congo na ba Brazzaville na ba Congo Brazza na ba Congo Kinshasa na ba Angola so za mwasi no azakuna bolinga na mingi zwaka vraiment temps ya kosola na ye zwa pe na temps soné parce que poto za mboka moko eza mystique zwaka temps pe na kosola na ye zwa pe na temps bosola na bien et puis yeba pe que non mwasi wana atambola na droiture mais eza normal te neti mususu tika mwasi na Afrique yo sali 10 ans par exemple tia na mutu na yo pas mutu aza mutu wa yo pe 10 ans no vanda ndeni donc tia na mutu na yo eloko eza le okutu ko kamotelo pe ya kobetela on calcul te tia na mutu na yo pas mwana mukete aza mukolo yo poza mwana mukete oza mukolo tia na mutu na yo ke en tout cas c'est passé des choses tia na mutu na yo ke il y a des choses où il est cas o mata o kita parce que ce peut être makantia na mutu le mo se bo vana no tali na petit au bina donc mais ce que ça ndeni ngala pesa ba tu conseil na ndenge mabete bala mwasi awa oza awa bala mwasi awa so za mwasi en Afrique luka bengisa ye mais yo moko yebi makambango yo moko yeba voilà donc ça te que eza ba cas général te mais en tout cas majorité ya batu baza kolela ndeko na biso tolobaki yo kasi mwasi wana oyo alingi yo pona kibogar na yo alingi yo pona bolingo ya solo ça dit faut beta calcul est-ce que alinga pona kibogar pona mbongo pona poto pona faut chango nyos tout parce que yo kezoye pour bovanda oboma libala na yo awa na mikili ok kofongola porte à ba problème yo moko et olozo peta msu mwasi ngo pe bozana obili mo pe n'esprit bien écart d'âge na bolingo salaka muta kosota keba o mona kote mo boye yango bengo tonton na bango keba o mona kote moko boye bokotane sous na fête te neti li solo moto obeta ngo lelo
tobeta ka lelo ka lelo les soldats sika to suis tobeta ka lelo makambo ezali communauté on a bisa o laisse tomber Kanga Dadi c'est très important Kanga Dajo donc pour tous les cas tok na deuxième sujet na biso bandi ko na bisa bino que oyo azana mosi na Kinshasa nga kala kuna ndo sabatwa nabi zelaka déjà baye biso ke bakanga ki zelaka déjà baye bisayo po yo sala bolingo za la distance ta et bolingo yo zo lingo zo sérieux bolingo za la distance ta comment yo elo zo lingo zo sérieux yo za na poto 8000 km so combien de 1000 km wana moi c'est ça na Congo donc ça dit bino mbale ya mamba téléphone Dieu merci va tchaper na ba vidéo téléphone ah boni chérie ah ole ni lelo ah ma chérie nga pinda donc bosuki wana kota téléphone bima kasi kuna yepe una kota téléphone bima kuna donc il faut zela déjà un jour ba obenga ko ba soki no ah papa tala kutu boy et puis ko kamano de parce que ça la maka wala kutu ne kumisa nzambe sikoyo oyo sala ba souci moko boye pona bolingo eza na musika toke na deuxième mais conclusion ça que o benga sa mosi on a poto benga yo muto yebi conséquence nyo surtout oye ko yana siba yo muto ko yeba po akoma mosi ya poto tango yana poto soka lingaka yo pona mikili asi amoni poto o comprendre sikoyo soka lingaki yo o son problème maman sikoyo son problème soka lingaki yo pona mikili donc asi a commis déjà poto lokola yo zalaki pont à travers yo ye akoma na mikili asi a commis na poto donc yo ils ont la 5 glaces, oui 5 glaces, oui 5 glaces, c'est trop bien 5 glaces. Ils ont battu kaka mai, battu kisi moko boya rouge, battu na sucre. Du coup battu on a dans sa chimo ba canyon na frigo, bato ba ebité, ba no ba ebi arrêté, o ba ebi ngote, ba no ba botami awa. So kangami et congelé comme pena libanga. Comme glace pena donc boule à glace, ko boule à glace on a makasi. Sikoyo eza soki mutazo fi bango dans sali ba tolanda sukali na colorant wana kisi wana rouge ba tia wana parce que ba colorer yango siko so colorant comme aussi là sukali pe comme aussi là et comme tika siko glace pena pembe do tia na pe sili mwa ka matango abwaki donc yo memaki na poto ya lingaki yo te ma lingaki poto na yo alakisa ki openda abenga o bébé asokolo makolo na citron asala nyonso fala sala ezalaka po ye akoma mikili tango akomi na poto lokola boakizaka basi ya poto basi ye pa komi mwasi ya poto aliye kutisiko alakisi openda que donc c'est à dire alakisi même na basi ya poto ke bino ovanda mibali na bino bosala assemblanga bolingo za rassemblante donc c'est à dire mutu wana mwana mwasi wana mabe na eza wapi mabene za wapi po yo yokaki te Kanga Dadi lobaki yo yokaki te mabe mwana mwasi wana eza wapi point d'interrogation donc oye ba mwasi alingaki yo pona nini so alingaka yo pona bolingo solo avanda parce que tango alingaka yo amona carte d'identité na yo amonaki âge na yo ayebaki âge oza nango lobi kuna omobenga yo ke oko mukolo tenga linga ngai suita ko mukolo nga mwa muke boye me mwa muke wando bimana tata mukolo wana pona ni yo mwana muke wando bimana tata mukolo wana pona ni mais moi ce que na suka filme mwana muke sko yo lelisa tata po tata sans esprit toleki affaire ya kobengisa bama bokilo na ndaku to kananu non vous allez faire ma boukilote. Bon, on a quand même voice boyoka. Voilà.
bonjour. Parce que moi, tout garde vous athées. Tout le la vie, Papi Gen. Voilà. Mobali. Mobali, l'homme. Voilà. Donc, on a lundi émission. Il y a Ndeko, moi, si là, à Bengani, suite, il y a Songi Songa Mamanaye. Voilà, en tout cas, il est blessé à trop. Comme d'habitude, nous sommes à la Tongo, Tongo Makasi. Donc, le temps, on a madame qui nous sala. Et puis, nous avons fait un bon maga. Et pourtant, on a 8 heures. Donc, on a 8 heures, 8 heures, 8h05, 8h10, 8h15. Nous avons toujours le temps de faire la vidéo, de poster, de commenter les choses à la nature. Et toucher trop. Et toucher l'histoire, ça m'a fait mal. Nous avons fait un mobile à Salika Bolamu. À Sali Bolamu. Asali loko ba te bele ko tam swali mosala mote me ya sali yango ko bengisa mama ya mwasi vraiment aina ndaku idée zalaki nango mabete soki ezali ko déranger nango ni mwasi atie ba mbongo na ye mama ono la profiter na vie ya kolia ya ko se soigner ya ko batela bakoko na ye non aye akota komo simise na kata ba couple na bango et comme d'habitude moi na ye akoti na kata jewana allez. Et ça qui est poussé tellement batoye va réfléchir te ba msu baza na ba raisonnement moko court allez au bengani mobali au boboti bana 4 ba prétexte belé comment mono ayeli au moins idéologie moko mobali no wana za mutamisala mabe allez yope ceux qui déjà en fouté allez ozio tché na libanda lelo yo après 8 ans moi ça on se rend compte que n'engo raconter une histoire que non. Ah, ils ont dit erreur. Maman check une erreur. Maman n'a pas se tromper qui. Voilà. En tout cas, du fait que les Camerounais ils ont dit non il y a bisoté, ils ont dit les Camerounais personnel, si quoi yo, et comme na maboko na bino bapanzi sango. Bino boza bapanzi sango, bino boza batoyo. Makambo bato bimisi yango, si quoi biso batalibanda to pesa conseil. Kanga dadi. En tout cas ngana olobavement garçon wana ndeko na wana zonga lisusu te atikali mama mwasi wana atikali ka mama bara na ye point en tout cas azonga te parce que ngai moko oyo nazoloba oyo na viva likambo ya bongo moni ya ngai siko fo reculer ozonga vraiment na bane 80 yoka lisolo na ye pe moni nakutana na bongo na époque wana bandeko na so bazairoise bazalaka vraiment mingi na poto te tozaki mingi biso na biso kaka bana mibali kanga dadi naye kolinga mwasi yango mpe en plus azalaki mokolo na nga congolais abraza mais olingi ye en plus de ça azalaki so na de bana abota de bana na mindele mibale bana na baki voir même na das baplace bango parce que mama azalaki na makoki mingi te azalaki na moyen te ya ko survenir na ba besoin ya bana wana ngai ndeko na bino lero na go sala na ina chance nzamba sa inga ba grâce baza ochanga minga chef de poste donc nazo zo mbongo ebele nazali na mukanda na nga moi sur notre kutana mais ezaki ma bulunga na ubuli ya mwana ti mais tulingani après bara mai ba baka monika ndenge zala ko zala ba master talaka mo yana zala doki banini lero na kina mukanda 10 ans mais ami sengela ka déjà nationalité kala avant kuta ebanga moni bango bata braza puis abotama na époque kuna ezala soki France donc bilo mwande mwana après et au sala ke kovanda papa bon to banu botabana to balani ezoki nango bien moni ndenge ezalaka babaka petit vient en mangeant donc ozala mwasi aola mane bien makambo tout donc ça va mais ntango kaka koma okota na clique ya bacongolaise oyo ya biso bazairoise lepoke wana baproblème ebandi or azwi bateki bazokosa nde ye moni bazokosa ye ekomi na incompréhension osakana te ekosala ke abengani nga na pale akei mpe ntango nakei akoma na ngai esalaki so baye mwa même pas baye mwa ale
akoma kobenga ngamo ka benga ngate akoma kobenga master ngamo kwazo benga yazo déranger ye na niveau moko ya osakana te donc akobenga même ataba 50 fois par jour mona mai wana za muta soni va parler donc ti mo so craquer c'est bon tozana bob place boy oui que ABC tozana na studio Harrison na kulwana na ipi na ngati siko jour on toye fallait ba sala mo ba enregistrement ba deuxième na iba ni manini vesi bidens pas aki wana ezanga ki fallait ba baxelo mo po sala bien la musique yango fallait ko no somba ngo comme ngana na car ko na kata car to kei ba ko tenza ba chateau jour on pe yango pendant biso ke nekona mama wana akoi Antoine P. Ayaki. Antoine donc Kofi Olomide. Antoine Akwepa Christophe Mumba. Le quadra Koraman Ayaki. Yem Tayaki. Yem Touma Fala Yem Banze Mwana Mobimba. Tanwaye. Maman n'a travaillé à Koutara Mastara. Mastara m'a dit au salon qu'on explique pour cela. Mati voix comment déranger. Antoine Abima. Vient à Kofi Olomide Abima. Kouloutou. Abandi ko gazé azo gazé comme il va y déjà ba no gazé comment on boya job yo nani après on a payé naï bon au moni ba bisika bongo chat des ordres studio mo lakini ba ni belé ba bisi na beni mpanzinga bon zonga palais ngana ko ya lobi. Oh oui, on a vu dans Kozon, à lobby, on a pu se parler dans un pays, on a bien eu pépère. Yoga Sigo, bien. Donc, les solos, ils allaient qui, tous ils remplacent Wana. Les solos, ils allaient qui, nous avons vu son mobile, yo, à Sengaki, Oyo, moi si, à Skomaki, ko, Mama Bukilo, à Yaki, Nanda, Wachi, Songi, Babengani, Nandako, à Bengaki, Yakei. À Komisigoyo, moi c'est comme ko Sengaye, à Zonga. Après un moment, moi, c'est un Senga Yazonga. Alors, tant à Zonga qui boka, Makambo, à Monaki. Voilà, tous les cas. Pauvre père. Ah, cela, la pauvre père. Bon, est-ce que vous avez une invité? Vous avez pour la barana. Vous avez Zonga qui pour principalement barana. Et ça n'a pas si. Ça fait très mal. Mais avant la Zonga, na tuna ibe conseil ba collègue na musala ba na tuna mole na ina ko sala na privé na tuni ba tout ba kina monga contre bovana na mwasi ngai barana poto tilelo allocation familiale monga kaf eleka na compte na ngate na compte basi wana na ibe kutu montana ngote so ba futa ka combien bani banana ya poto tilelo ngam na pera pale. Donc, non seulement au foot en d'accord, mais au contactina alimentaire, au contactina sur le savon. Moi, je n'ai papa. Tu sais, quand tu étais parti là, tu as utilisé Babiloko Oyo Tikaki pendant 3 mois. Parce que nous avons un magasin en dame. Parce que nous avons un madame Nanga. Atindi bona que nous mungwa et pas bandingari ba voisin mo yona ngabi quoi na salle là magasin na palais donc na kina ba carton ya ba mungwa ba carton ya ba tomate ba carton ya ba nini non suma elle manquait de rien c'est mo kuta obenga alo ba bia ba ministre na biso poto les rwana poto là ba costume mais malgré tout ça bon les balles. Vous comprenez? Tant on a qui, raison a dit, raison ya mbinga fukami, na visite ngana nzambete, ngana zana ngambo, na zabe na bere, elo gezana ndi futu vivre, tous ala kana mwa respect bani elo kwa muka ya mwana, ok, e yalo kola ngando afungoli munoko, asalo kola lali yoyo che mutu, ukufa.
abetinga ayakobetanga sikoyo mama na kata heureusement nzambe asalanga grâce na moto esprit ayakobengana nga susu na kei libela vous comprendre yango wana nakopesa ndeko nanga na conseil voilà na esprit ya bien azonga aboma kutu ide wana kozonga donc azwaka ye kaka lokola mama bana ozo comprendre bulu kuta kozonga ezala te azonga kutu te azonga te vous comprendre papi gen donc conseil ya bien tokopesa yango wana donc contribution na biso yango wana azonga te mpo soki azongi oluka liwa ye asasali vi na ye akei atikala kuna oyebi makambo atikala kosala te azwa bacomportement mosusu ye kuna te azwi mwasi mosusu azonga te soki occasion ezali na okotisa mpe peti nanga moko ya soda ye mpe akutana na kawana lelo basi yango tobongo otala bango soki otala yebe ozomona kutu le mosu na nkele ye moko tayebisanga abinaka nakela mona madame ex na ngai aotala mona ye abi na ndima teke na olala pembe na ye. Bonne journée. Merci. Voilà. Donc, à s'occuper de Komoko, petit Nabiso Mopé à Soudan, Yoka. Ouais, vidéo, hein. Tu vois, ça c'est mon petit frère. Hein. C'est moi. Mon petit frère, Iwam. Ouais, ça c'est vraiment mon sang. Voilà. Tu vois, voilà. Vite donc, fait. Donc, son point de vue, il a dit la même chose. Il ne faut pas revenir. Voilà. Faut pas revenir. Voilà. Je vais revenir sur ses pas. Voilà. Tu vois, donc il faut écouter. Il faut pas revenir. Expliquer à ses Il ne faut pas faire mensonge. Il ne faut jamais revenir parce que s'il revient, c'est catastrophe. C'est-à-dire que s'il lui donnait raison et puis lui dire que ce qu'elle a fait, c'était bien, donc elle recommence ça. Voilà, je crois que Ndeko, Oyoki conseille, Tutunaki conseille, Yasenga qui conseille, parce que ça allait quand même 8 ans, bah, Tika na mwasi, Naba na 4, Oyo mama na mwasi ayaki na ndaku, Toloba mwasi ayeko reconnaître que mwasi maman na ya kosaki po bo malibala wana po bengana mobali abengana mobali yoko bengana mobali yo na ndaku. Alors bengana mobali nda mobali pa kenda lelo place mobali akenda azwa mwasi moko boye ba boti pe mwana moko bolingo kitoko mwasi wana ayebi lisolo tu alingi mobali wana ndenga kutelaki alingi ebongo bavandi na bango calme. Mama ya bana koto a komite mobali nanga fo azonga. Mobali po azonga il faut nini akomi kosala vraiment ye kosala mea culpa ya makasi. Mobali siko akomi na confusion ayebite asala nini. Azonga to asala nini yango wana omoni mobali abengaki biso. Alobi makamba ngo ye moko azokoka te. Je crois que ce qui a exposé problème oyo na kangadadi tant to kotia yango bato ba ko réagir. Je crois que na moni pe ba commentaire à bato batie et puis ndeko na banzi yo moko yoki ba voice maintenant etikali yo moko c'est à toi de voir parce que yo moko lobi ke côté ozali kuna bolingo pene zali waze kwa loba yango Félix waze kwa moko wa bongo grand frère na pesi mbote belé waze kwa loba bokabo na mutu kaka boyi na likambo yo bite po ya yeba likambo te asala ki tout mobile asala rapona mwasi. Mais moi aussi, à salika ke no po abengana ina ndako. Bokabo na moi si likambo oyo yebi mutu na makolote. OK. Ça dit muta lukeli yo problème na likambo oyo yebite. Abengani yo. Lobe ko mo luko zonga. Keba ebele bazonga bakufa. Keba. Po azana ena ko sakanete parce que yebi ko si oboti kuna. Mwana batu wana bota mazangelo nzambe okoka epete. Voilà. Donc ndeko na biso mobali akomaki na confusion na mutu na ye azako yeba te. Je crois que ozui ba réponse na yo. Bandeko babengi awa, bandeko ba commenter na se na banzi moko moni. Yango moto za ko senga na batu nyoso. Totie ba voice pourquoi? Parce que au moins makamususu muto quand on dirait eza makamo boye tozolo bango biso moko quoi. On dirait to bata maboma to makamo boye. Mais au moins que makambango eza ko sala na communauté. Ya mo toza ko senga na batu soko lingo pesa biso mo lisolo tinda ta voice. Déguisa ta voix na yo. Oza malamu. Mais batu ba yoka quand même
ba comprendre que makambo to lo ba oyo c'est-à-dire omoni makambo tango nga nazo lo ba yango eza accompagné na voice na yo voice eza ka mo témoignage te voilà ba bango na pe makambo to lo ba ya makambo zo salama ndeko nanga keba ekeba lisusu na ba vie oyo toza komona Kanga Dadi eye po na bino tout. Émission oyo to intitulé ngo Kanga Dadi. Pourquoi Kanga Dadi? Je répète encore. Tuna Willy Sionga. Kokanisa kutu ozo kanisa onate. Opo kanisa ekotika na Kanga Dadi. Merci na bino ba obo yambi Kanga Dadi partout. Émission zala qui to conclure quand même. Deux sujets oyo ya makasi to tiko sala mikolo. Restez connectés, restez branchés. Natolo Belavie officielle. Donc abonnez-vous massivement Natolo Belavie officielle. Boss abonné Natolo Belavie. Nazo bonde la binu, tala ya ntande na bonde la binu. Boss abonné Natolo Belavie. Parce qu'à travers Tolo Belavie nde to boti Kanga Dadi, bazela ke bakanisa ki soki ndenge nini mbalamo Kanga Dadi abimi. Kanga Dadi bimi. Et Kanga na bango parce que ba comprendre te outi wapi. Kanga Dadi outi wapi. Bosko comprendre te. Tuna bato basala ki masolo, tuna bato babanda masolo ba websa yo. Ba websa yo. Basakana na mbiakate. Kosakana na mbiakate. Kanga Dadi tokenoka boye. Tokenoka boye. Ah, on a besoin de 1000 personnes battre la bisouti. Quand on a besoin de 2 personnes au battre la bisou, au bas soit délivrance à Makamboyo. Tout ça, c'est là. On a bisou, on a bêti le solo. À son belaki, moi, si naïe, je répète, parce que la répétition pédagogique. À son belaki, bateau, nous sommes sur la table, sur la partie. On a son belaki, moi, si naïe, voiture, m'aura occasion. Pour moi, c'est aïe, kolaka. Il est tellement à pousser un camion à minene. À Zapian attente et puis à Tambola Ming Tina Babutu. Alors, à sa frère en Christ. Aïe, vous êtes camarade naïe. Camarade, abandonne moi si. Camarade, il y a mon rendez-vous habité dans le lac moi si. Mais ma camarade dans le comico lobé la moi si naïe. Bokoyo Kayango. Frère en Christ. Bokoyo Kayango. Kanga Dadi. Partagez l'émission. Lelo Karabogoyo Kayango. Tout ça là on lelo. Le soir, ma pasteur. Ma pasteur. Préparez-vous. On les a bombe. Ma pasteur. Préparez-vous. Tout ça collectionner. Malé. Ce qu'on a la Katiawa, Italio. Italio. Kanga Dadi a pardon à Moutouté. Et puis Kanga Dadi a conception Mogo, il y a Matumbolite Awa. Rien que la vérité. Merci Nabino Batobo Yambi Kanga Dadi Nabanda Nabino. Merci. Merci, vraiment merci. Tozana pour Nabino. Numéro Nabiso Yango déjà affiché. Benga Biso. Pesa Biso Lisolo. Et qui est bien. Bon, moi, tout ça, bon. Tout Koutani, des sous lelo, kakana pourquoi. Partagez l'émission. Partagez, moi j'aime Nayo. Moi, commentaire à bien. Ce qui peut vous commettre les sous ndeko oyo, et aux amala mingi. Otali ça y est. Bah, conséquence, ni aux ala. C'est-à-dire, bah, avantage, bah, désavantage, il y a ce qu'a sali retour, nandako. Merci. Merci Nabino. Encore une fois, Nabino, merci. Na Tango Bopesa Kingai. À travers cette émission Kanga Dadi. Merci. Définir Kanga Dadi Ndenge Yolingi. Mais je crois que tout avons kende. Malembe. Et puis, ça va se savoir. Tolo Belavie. Voilà. Abou Tolo Belavie. Kanga Dadi. Mais ça n'a pas de Tolo Belavie. Voilà, tout le bel vie, bon, on a payé, mais, ah ouais, vraiment, Kanga Dadi. Tout ce qu'il y a, merci. Eh, yo, azalaka muninga na yote ya.
oyebi yango te Papi Gen tolobela vie tolobela makambo ya monde ya mokili normal nazala na bacamarade te nazala moninga na yo te tolobela vie chez Papi Gen TV.